makambo ebanda lelo te makambo oyo na église wana soko kei bazwaka ba vrai momi batie liboso bazwi ba mama batie na sima bazwi ba garçon ya bien batie liboso bazwi ba tata batie kotoyo bato baza na mbongo ba classer bino mopanzi siko yeta mazoteya lokola uti na makambo ya nzambe te sentiment ya basi talaka elatela kini ya basi mwasi mona beti ya ziba ba mukwadike ba jipe ya miki soka monika mwana mwasi lelo akobima na oyo Jericho ngozani kasi Jericho makambo yo kuna baosama makambo nini makambo batie mutuze mizie melongi yo ngi totilize baterme bakoyo eza makambo ya nzambe tokoloba mpe monta na Jericho et puis sur Satan so azopesa yo apesi yo mingi soka alinga yoki so soni Satan apesa kinani apesi nani yo zolinga tunatula mamunokoni Satan apesi bato ya l'église de réveil bamekato ndenge apesaka denilese omonaka ya denilese bima na poisa abungaka abo nga na ntango ya bakoma bato mpona obanga bato te na oloba nde nayebi te so bato bakoesilize oyo eza analyse raisonne nalobaka ndenge moko na bato te soki na koti yango na kati bato bakomprendre te fo na banda yango ebandeli église yango eza cité Bethel cité Bethel ezalaki ya pere na ye Moïse na poto tokoloba mboko azalaka te na poto ni paser ni eloko yoka sikoyo place makambo ye kokoya ntina koya na bakestio na ye ye na poto cité Bethel lokola ezalaki église moko mpo makambo ya satana boti bilo ntana orene na ya koyokiso soni na suka pere na ye avandi église lokola aye mpe bandotambusa église bie te satana abeti ye nzambe te ezala nde na problème na nzambe me na satana te église ekabwani nanu ozoka soko bato bazomema ngo na obiete église ekabwani paster wana amemi vrai bandimi amemi cité Bethel ya original paster opaki a remplacer papa na ye amemi cité Bethel original ake nango oyo etika cité Bethel pirate tuwana Moïse mbi asali mabe ete eloko bomema bango bakuyokana soit abala mwasi wana soit apesa ye mbongo ebele po mwasi wana atikali na vie ya bongo ozokomprendre po esauve ye mais tricage oyo bokomokende nango bokomopesa to po mwana mwasi wana abakisaki mbula moko mais bobosani botuni ye mpe kipaster na ye mokanda nango eza wapi emonana te toloki bato babongi mboka nde tolobaka boye bato mbala liboso balanda kwa moto oyo aza na Kongo oyo aleki bato nyonso na mayele doki kobanda na bebe chanda kosalisa bato tu yeyo analyseur raisonneur formateur entraîneur leader des rois des rokombatino roi zingankufu porte-parole ya nzambe nzamba vitesse locataire ya nzambe des rois de bikondonosor défenseur ya bakongole nyonso mpe ya bakino Le devoir nous appelle, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Avantage de la spiritualité, c'est que la spiritualité est tant qu'ils allaient pouvoir absolu. ndenge ngai nani okwamie na boloko ya bolingo oyo nzambe nazwa pe bambongo nanga bien yango na préféré nasala nanga vie oyo toyebikisa accepte d'écouter cette bague que je place à ton doigt. Maman nangaye bongola matoi oka lisolo mwana londe mama Gisnovit ameme biso la solution pour l'opposition ya nzoto na biso yo muto bete batampo esala 15 à 20 ans esilaka te mwana Londres alobi solution ezwami somba kaka Gisnovit bakola na nzoto na yo na ismen ya bamba nzoto kokoma lekeleke poete mwete gu balapa solution ezwami mpona baposo ya nzoto na biso kobanga te yo moto osala 15 à 20 ans tampo esilaka te mikusa na nzoto makodia mapalata bokono nyonso oyo etali poso ya nzoto na yo 19
eye na solution eye na solution mwana Londres aye na solution kobukana te livraison nango eza partout dans le monde kobukana te ndeko na ngai solution ezwami mpona kozwa biso eza nango facile plus 44 74 24 025 437 na bandeli lisusu plus 44 74 24 025 437 Balapa. Nouvelle Tendance Télévision, très heureux de vous avoir nombreux, fidèles téléspectateurs. On a pu suivre nos membres de personnes sur vos amis en train de suivre cette émission, raison pour laquelle nous sommes toujours là chaque jour pour vous servir notre travail et de vous servir, vous informer en temps réel, comme je vous ai dit hier, tout ça toujours dans le cadre informé. Bien concernant le dossier, il y a notre sœur Eliane et pourquoi pas notre frère qui est le frère Moïse, où il y a pasteur et Bethel, tout ça toujours après le dossier, comment Makambozali Kotamboula et jusqu'à maintenant, tout ça vraiment on a des informations précises pour la quoi parce que hier, Bazalaki on a parlé de la justice et rapporta qui audience pour la journée à samedi donc tout ça bon tout ça kotalela là tout ça ko zimbelé comme bakina balobaka et tout ça on a toujours kapona ko sala ba différentes analyses na bande ko na biso oyo bayebi makama on ngezali kotambola parce que c'est pas propre à un pasteur d'agir de la façon et c'est pas aussi propre à une petite fille de faire aussi makambo otomoni ndeko na biso amosa zali ko sala raison pour laquelle l'autre tout ça bon on a plateau Namoko Otobengakaye analyseur. Avec lui, on va analyser concernant le dossier Wana, il y a Bassal Nzambe, concernant le dossier, il y a Banamike Bazo Make Bakolo Respect. Voilà. Infiniment, si cette émission vous plaît, n'oubliez pas de dire un grand merci à la grande équipe technique. Pour dire aussi un grand merci à toi, Jordan Panzou, pour la réalisation. Et derrière la caméra, merci à toi. Gédéon Louaou, merci infiniment. Merci à l'assistance de celle qu'on appelle Raison pour Bas. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi, Paul Ventour et des Bundes, qui vraiment trop bien. Heureusement, parce que maman, je n'ai qu'un solo là qui. Dada Maingi du Tour d'Europe, Navi Bakalami, il était au Salakan et Tokenaki. Et puis pourquoi pas aussi dire un grand merci à toi, Patrick Bahati, honorable vieille, et puis pas comme les autres. Analyseur, bonjour. Bonjour, Ndégola. Boni. Bien dans le bagage santé PPRD, mais PPRD il y a PPRD, PPRD il y a PPRD. Pour la cause à muta PPRD. Donc bango bana batabe esprit mabe. Donc bateau ba momimboka. Neto lo bagage bo batumbala liboso balanda. Kwa mutoyo adana Congo ya leki batu nyonso na mayele. Donc ko banda na bébé chanda ko sangisa batutu. Yeyo, analyseur raisonneur, formateur, entraîneur, leader des rois, des Rokomatino, rois Zingankouf, porte-parole Nzambe, Nzamba vitesse, locataire et Nzambe, les rois de Bikondonosor, défenseur et Congolais, Nyosope et Bakino. Voilà, merci Nayom, to l'équipe à Maïle. Alors, Koleka, l'équipe à Maïle, déjà analysé au Salani na Maïle. Na Maïle, na ya liboso na corriger na bato, na opesa ka ya mokie. Bato nyonso baza na parlement. Oyo nyonso tozobenga lokola ba député soko ye wana omona na libanda bakomi Assemblée nationale. Assemblée nationale elaksi ke na lingala po biso toza ba lingala foni. Elaksi ke tangu bakoti na kati bakoloba na munoko na biso, bakoloba na munoko ya biso ya mboka. Munoko ya biso ya mboka eza Kiswahili, Lingala, Kikongo na Chiluba. Mais tangu bakota kakuna baloba munoko wana te baloba na français. Basai déjà erreur par rapport bakoti. Donc analyser la moni erreur wana. Mais bango nyonso baza bakota kuna bamona te. Deuxièmement, mundele tanga zotangisa biso na école primaire, amema biso moi na tokoye biso moi eza ngai na Lingala. Pour biso toza ba Lingala foni. Mundela mema les corbeaux les renards, restation est bien. La cigare et la fourmi est bien. Vous comprenez? Et comme il y a les coques français changent, comme les coques, c'est moi les coques cocorico. Moutouazo comme indimaza soso na lingala. Erreur déjà analysé la mounozomona, babulo analysé la zana moutou moko te akoya koye bango. Donc yangozomona ba faute ezebeli. Vous comprenez? Tina ba l'hymne national, bato l'hymne national to koyema na monoko mboka ba cité ba bandi na français. Ba faute ezebeli na kokoye bisa. Voilà, merci beaucoup ba faute ezebeli. La différence ya mai na mafuta. Merci beaucoup ba faute ezebeli mais à travers cette émission to me camper ko énumérer ba faute mususu c'est toujours que malé. Analyseur ezaki profil lobina yamba yo na plateau nanga parce que santé zaki ko déranger yo concernant dossier ya ndeko na biso pasteur o ya kambaka église ya Bethel na ndeko na biso Eliane o tomoni ndeko na biso ya Mwasi. Dossier jusqu'à maintenant ils ont na sous-souté lobi ba kwenda ki kuna ba renvoyer ba to sous-souti samedi.
Alors ndenge makambo yango ezokendele yo analyser ozolanda pe makambo yango trop bien vraiment oza toujours présent oza kolandela makambo yango. Est-ce que koloba na bandeko na biso balanda biso partout dans le monde entier selon analyser selon yo makambo wana ezotambola ndenge ni parce que tobike makambo comme dans la justice mboka na biso ezotambola ndenge ni concernant pasteur ya Bethel nandeko na biso Eliane na ebite so bato bakoexpliquer o eza analyser raisonner na lobaka ndenge moko na bato te so na koti yango na kati bato ba comprendre te fona bandango ebandeli église yango na cité Bethel cité Bethel ezaki ya père na Moïse na poto tokoloba mboko azalaka te na poto ni passer ni eloko yoka siko place makambo ye kokoya tina koyana ba question na yo ah bon ye na poto cité Bethel lokola ezaki église moko po makambo ya satana koti kilo temps orenye mais yako yokiso soni na suka père na ya vandi église lokola ye pa ndota mu église biete satana beti nzambe te zano na problème na nzambe mina satana te abeti azobela malade ye banakate moye ameme église ezate esengi second na ye forme église na bosa ni kombo na ye ye azalaki na poto ayebi makambo église soko bande koteka makaya bwe soko bande ko sala Moïse azalaki na poto abande ko sala musala zo sala toyebi te soko azalaka mécanicien wana selo analyser makambo église etali ete tangu ba yeba pona kaka passer wana a remplacer muninga lokola zobela malamo Moïse abimio azo église ya kamba na ndengeni makambo église oyebite oza méniser te ozosenga bapesa oza chef wa méniser bosala bakiti ya ndenge nini bato baovana nango église ekabwani nanu ozoka soko bato bazomema ngo na obiete église ekabwani passer wana memi vrai bandimi amemi cité Bethel ya original passer opaki a remplacer papa na ye amemi cité Bethel original akena ngo etika cité Bethel pirate bazwi siko passer a bandi ko yekola koteya na ko yekola ko enseigner batu mbala moko sur place kana kati église kana na place na kati église voilà tellement idéologie ya ba jeune oyo bakoti bazana ba sentiment balingo mona basi ya batu te ya pembe makambo e banda lelo te makambo yo na église wana soko kei bazwaka ba vrai momi ba tie liboso bazui ba mama batie na sima bazui ba garçon abie batie liboso bazui ba tata batie kotoyo bato bazana mbongo ba classer bino mupanzi siko yeta mazoteya lokola uti na makambo ya nzambe te sentiment ya basi talaka elati ya kinya basi moi je mona bêtise ya ziba ba mukwadike ba jipe ya miki non mais kuna église là ba monsieur kotaka te ba kuna kotaka abeti yango tanga obeta ngo tanga azoteya bino boka sazoteya lokola déjà ayaki na église ayebi eloko babenga ba 12 ayebi mekato ozo comprendre ba mona oyebi so ba passer bazolanda ayebi yango ayebi mekato ayebi 12 ayebi ekatasien Bécatasien, donc il y a ça 2 minutes, mais il faut ça 20 minutes pour aller à l'église. Il y a 12, il y a 13, il y a 12 bateaux, il y a 12. So ka tei, makambazo te ya kutu yazo e batazo talaka ba fille. Oh lelo, loko na ba petit na lelo fona kene na we. Loko la bana basi na Congo, na Kisasa bakasaka, nzamba za camarade ya ba pasteur. Donc au passer à koloba nzamba koyoka nzoka rien. Na Bible ba mo ba passer ba kondima na onde ebikisa yo. So nga na ondima na ngate ata yo zolo bananga ese eloko te. Ozoko pa. Mona lobi lelo lobi na okende na oyo. Akei na yo abanda ngokala. Ezaka mwana mwasi wana te bozomona basi ebele nga naza muta vérité na obanga mutu te nazoloba oyo ezalaka soki azokangisa loko akomobeta drill abetela mwasi wana drill na badenge soki akokangisa analyse naza konta nga naza locataire ya nzambe nakozala wana soki alingi débat na analyseur okokangisa nga na olobaka vérité soki amoni kaka mwana mwasi lelo akobima na oyo Jericho ngo ezani kasi Jericho makambo yo kuna baosamba makambo ani makambo batie mutuze mizie melongi yo ngi to utiliser ba terme ba ko eza makambo nzambe to lo ba pe monter na Jericho so za ki mécanique to ngi utiliser ba kilage ba pont Jericho so ka peti Jericho na yo atali ya réunion na otala passer mo bimazo lingo balate mbongo azana ngo palaza na ngo makambo tu mazo zela ngonga nzambe ko ka nzambe zalaka te ba prophétie mususu bima ba bisere yo ko bala na yo me bala islami emwe kata oh me tata nzambe mutalo ba ko balate nzamba lobi bongo te nzamba lobi sala makambo na yo apro ko soucier ngai ozo comprendre linga mwasi na yo yo moko apro ko soucier ozo kimingo kimisanga ba makambo soko azio Jericho soko réunion na un mois sili atiki
atali mususu oye soka yozo Jericho wana lokola betaka yeba Jericho mingi peti wana selo ye obie selo masolo neto yoka ndenge nini ozoumela po bala ngabite zela pona yebi soki na obala bimisi nzembo ye oyo mutu na lingaki kotala pe peti wana zaki na clip apetele nzembo wana pa peti wana lango ake ye oyo ya kobala ye peti wana ta pena nzadi bakilia musu bakoti Jericho episu beerere mona comprendre la terre na ba musicien na bato ba yebana pona nini soko bimina mwasi ozo appareil ozo filmer ozo sala biloko wana pe yango ye ko trahir ye lisusu ozo kompa tango mwasi wana moni nzembo ba yebi ye oyo metaki yete musape changer lisusu ekomi na ba masa na oyo seki makambu fona beta ngo ba mekato yango moni mimi bango na justice et puis sous Satan so azo pesa yo apesi yo mingi soka linga yo kisosoni ko Satan apesa kinani apesi nani yo zolinga tunatula mamunokoni Satan apesi bato l'église de réveil ba mekato ndenga pesaka denilese omona ya denilese bima na poisa abunga ka abo ngana tanga bakomba bato pona obanga bato te na olo bande vérité denilese abunga ka abo apesa jou ba chance neti ba passer na biso ba mukuna o abomi libala na mwasi papa tika na likombe basi danser bazo bima na mondo anga yango na kima mondo wana basi basilite donc bazo kokate ba monika neti basi wana ba okalime ba monzo pour nous à la pasteur et ça nous on a ndenge tolobaka honorable mukomusu na émission na opeso ba définition pose à la pasteur ba noble esengaka ozo comprendre pose na ngone ti Yesu azaki nango pour pasteur oyo na ndenge ya kokosa te pasteur oyo aleki Yesu azate bango nyonso balanda Yesu na ndenge ya kombo mezaka kombo na epete to kota place wana ezaka pe kombo na ete ozo comprendre Yesu za kombo na ndanga ezaka kombo na ete za kombo ba yanke so to zonga na offense atika compte na banque te atambola na cheval à danser te ko leka ba cheval à batutu mais ba passer en lelo bazana ba cara danser ba compte na banque ba lara danser na ebisio bazo sala makambo ko leka Yesu o Yesu asala te bazo landa et puis so ba passer musu bazana ba limiter avant mon $500 azana ne eloko te azaka na Satan nda azuba kisi boye na landi passer moko na yoki abiko bimisa mutu eloko eza makamu ya nzelu bakosi bino ezaka te zwa tonga moki oyo kotsango ka moki na nzoto evanda sekono koyoka ndenge esala esa pasi okobwaka ngo aizaka ya moki okobwaka ngo sikoyo libundo bie likorodo avandela yo yebisanga panda deza analyser nakati yote dosoke le malem par rapport à dossier na biso wana ombeki apiko décortiquer biso par rapport ya selon yo ndenge ya selon ngate selon makambu ndenge zali ndenge population ndenge c'était Bethel il y a vrai kenda il y a faux et réfléchi voilà parce que selon ndenge Inanga lolenge ya kozala nga sae abongola bomo inanga
masumu na ngai komi lokola ngola e Zambe na bomoye Yondo limisaka nga Pe yo petolaka ngai Tina nini natika nzela na yo Nakolanda se yo Kinosuka ya bomoi nanga Sunga bomoi nanga yawe Tambusanga na nzela ya semo Yona papa bozali moko Salete yona ngai tokoma moko Nazala mukanda yokoma makomi Naluyembo nanga bato basuwa bomo Ngabiloko yonde mungwa yopesanga saveur Yo siyanga rivière papa inondinga Aikoni yo moto papa pelisanga Ozama ineve na pusa papa sulajenga Mwana mpate Alléluia Nzambe na pomo Il y a un pasteur où il y a Bethel Wana. Est-ce que c'est vraiment la droiture ou bien déjà les soupçons que non déjà avocat wana bailler déjà. Justice c'est dans la montée. Justice ça basa ba locosologie. Ya on ngana ça la livre mon ngana ça locosologie c'est une science qui est étudiée à l'Afrique. Waze kwa aweleli ayoka ika bulu nanga ponga nem na pesa kwa un petit bombo et yebanate et salamata avec mal chance pe azotia livre na 15. Mais apparemment ça a problème dans tout le monde hein. Té na za problème dans tout le monde té. Na za siko mayele ko le kabango nyonso. Pour ceux qui mboko ezaki bien être ba président na biso ba ye akoka bolosé habiter analyser vanda pour yonde mutozana ba boule belé mboka na biso ko bongana par rapport na yo po tozana likambo ya sous-sol. On parle pour mboko e bongo tozana likambo ya sous-sol. Tozana likambo politique té, tozana likambo eloko té, tozana makambo mabele. Siko bato belé ba yaka na bato belé ba ministre bazoye bango té. Ba ko saki tozana makambo ya politique ou bien na makambo té tozana makambo ya sous-sol. C'est kuna tokoya sima. Yo est-ce que vous êtes au courant que selon les soupçons des réseaux sociaux il paraît il y a une tort parce qu'après ça qui agit à l'okuta kuna na ndekona biso pasteur oya Bethel Wana bayebana qui avant 18 bayebana qui après 18 ans mais ya lobby bayebana qui avant 18 ans donc à cause ça na tort concernant na munoko makambo age etalité so makambo age etali me ba jouer rebelle ba kosera ba age me ba obeta balete me bazolanda bango soki makambo age ou bien makambo ba identité batumbe Moïse mbiye batuni oza passer nani abimisa yo pour arriver à Sambanan, batuno bima passer na neni document nous a teza makambo age teza makambo infraction oyo mutu asali asali fraction nini abuki Jericho mumiana selozoloba ballon kekete longwe ozoko na utiliser ba terme pour ça makambo nzambe ballon kekete logo elongwe mingi ba biki fantôme ya isuta robota te atali oh mutu abuki nga Jericho mingi ballon kekete pe longwe et puis tout arobala nga isuta sengi na funda ye pona ba droit ozoko ba eza makambo bango ba kete ba changer sujet zali ozui mwana batu olobi robala ye obukiye Jericho otie ballon kekete ba ballon kekete longwe pe mutalongola ngo za la peine église sikoyo po abota kobota esute piso obwakisi eza sujet wana il faut foutaye il faut ça la pe makambo esengeli mais za to beta tricage pour za pasteur mais tout le monde yebani otie makambo concernant mamba age ye pas age ezali loko te kuna eza makambo aloba ke ya buka ki ete aloba ke ya longola ki ezemite eloko nde eza yangwana. Vous comprenez? Et le logo a agité. Pour ce que le logo a agité, passer le peu balané, à comment passer n'dengue ni à l'exhibition document na ya qui pasteur. À ça, vous comprenez monter. So balobi. Et ce qu'on batunyo so bazana bazaba tumoko. Biso le kaza le roi président yeta musu justice que changer. Ezaka rai moko wana tozo kendelango. Vous comprenez? Ya tchembo manger. Le roi famille wana bazana mbongo te, babetsa bango drink. Est-ce que koko sera âge mutusi asali infraction est-ce que ils ont sous na makambo infraction pour pesa mutu wana procès mutoyer église wana soki neti ngai pena na zaina justice ou bien soki bazoyo kanga il faut bakanga no église wana et même sinon be église de réveil musu et cette église il faut bakanga ngo et kanga mana
Yepe faka manano po yaze ukuba azabadogi anga imboko na ebite nzamba pesa nga pala to pena pesa nga na diamant na biloko nyonso na zwana na mbongo pona za intusa non mais bakoka église wana ezali to mona ki etanga uti poto mama akende kote ya yango na lobi de bandimi wana bazwa mekato bandimi musubo tekali bokima dans ces églises wana eza mystique ngana signalé bino bobendana bozonga na ba catholique bozonga na ba missionnaire bozonga na ba musulman bozonga na ba église na bino za église de réveil ici panzani ba non mais monte no yoso banga frappe nzambe to monte ke siko komolo ba mabe ya ba église nzamba ko riska frapper ba église de réveil baza ba nani nze passer nini nzamba yo kaka yebisa passer nini alekinga yo nzamba yo kaka nde ba solo na nzambe ngana solo na kubanguya o pasteur ya église azangu yate ngana wuti yebi ngana wuti na monde chabo na yebi fétiche na yebi ba démonstration na zala na jise katanga na yebi biloko nyonso koleka bango na yebi ba passer boni baya na vana ne dingo na yebi batu nyonso ba passer wa kolo baza danger koleka nga bacha biso na NTC soki na chaîne nini oyo o batu balanda canal kin o émission bazaka azwa bible alakisa ngai soko aza na nguya koleka nga tosala ba démonstration na bible totala nani oyo nzamba koyoka makambo ozoluka okoswango tosala effort na plateau o nalobi siko analyseur tosala batu bahumain tosala bacongolais avenir nini oyo eza na mwana na biso ya mwasi ndeko na biso ya mwasi wana Eliane avenir nini est-ce que aza so na avenir ou bien mpona ye makambo eza mpe ya kobeya parce que abebisi na mosala nzambe abebisi mosala nzambe talobi ya solo nzamba yebisi ya biloba ya solo o dénoncer pour makambo yo revese ba revese ke be église wana pour muto azote na église wana aza muto ba mekato donc a revese alingi na ete akufa na lisumu oyo abombi makambo akufi na lisumu malgré tout lola na lufelo ezaka na ngote za mokili makanisi basava basala mais aboya kende bongo on comprend a dénoncer tant a dénoncer biso tozwa courage to telemila ye to ba bato ba jo basala ka bino bozi bokomo décourager mutoyer na makambo ya vérité on comprend pour momia na makambo zolo bazala vérité soki abuka ki ete ou bien abuka ki géri côté momia na koloba te soki akende kolongole zemite to lo basiko na terme soki longola ki zemite mais le momia na fundi te soki momia na mabota na esilite tala toza na bafa toza pe na mawa na makambo suboza na ba sentiment ba passer te boza te po ba bengi passer passe le temps to ba no côté la eka te asali mabe lokola asali mabe na droit bakangi église na ye ndenga na yebeli pena bakangi église na droit abali mwasi wana abala ye na nko nkoko po makambo nyonso abebisi ya abali ye na nko soki aboyi kobale na nko lokola bango bambonga mabonza bachanja na bakantine ebele chanja bakombo ekoma baaction de grâce bamabonza banini bakombo mosusu na bosa ekoma basali kantine asalili ye mpe bakantine wana apesi ye mbongo moko oyo na vie epesa mwana wana susi te ata kozwa ne mobali mosusu azobota te me mbongo wana ekouvrir ye mais justice na biso lokola baza balokosologie bazwi bazobaluka bapesi bango mbongo bazotika ye mena ndenge ya biso population tozomona boye tozozimele mais tozimele obi ke non l'état za maile koleka ngana yo tango l'état si makambo ke lobi tolali tolamuki balobi bon Eliane Okwei pasteur na biso ya Bethel aussi raison te tondimate tondimate yo le nabinga moko te bato nyonso bakondimate mpe na kodiabolize bato nyonso mpe bayebi bazolandango bato nyonso bakondimate eza makambo epesa kande eza makambo omoninga soki ezalaki ngai ye na koyata te eza makambo ya soni mais lokola soni ezalaka makanisi bato nyonso esila bango na miso yango azoya place wana mais bafundi efo ya te to bafundi il faut se présenter nalobi ava bafunda ye akimaki nano akimi tanga kimi atune ba clip nana oyoka nzembo na ye tokoyoka ngo sute si déjà za na mabe tokoyoka banzembo ne tokena ngwa tokoyoka pe mateya na ete pour déjà c'est abeti mabe avant toyoka ye faut asilisa na mwana mwasi wana soko za pasteur ya bien honnête obenga passe l'état mundela pesi bango po balekisa biso ba akende na famille ko alingine ko boya mwana ana mwasi amoni basi asika ba ye na église na ye ya pembe afuta mwasi wana mbongo moko ebele oyo na vie na ya kobo po mwasi wana kobota lisute o mwana ana ya mwasi akokoza nango na vie elongola ye basusia ye bake ata na vandi na vie boye me mbongo wana nde yango elekenanga makambo boye me eza te bakunda mwana mwasi wana bango bazwa mbongo bapese lokumu me mboko okongo tokende wana biso tokochange banationalité surtout ngo naza na santa baaméricain na osenga bango na va na états-unis na longwe congolais po atrikage eleki olongwa congolais
Voilà, merci beaucoup. Vous nous suivez depuis la Nouvelle Tendance Télévision. Merci Mingi Nabino Batuboza pour prêter attention à Bino pour n'avoir la émission Evangeliki non souka. Tout ça toujours là pour avancer dans les conditions analyser. Tout ça toujours analyseur. Balobi, n'assume m'appelle concernant ma caméra concernant ma pasteur. Balobi les leçons hôtel na batu baye bani mo trop na mboka na biso. Ba pasteur, ba star, ba tebele bele. Batu oyo to ya divorce eza mingi pa ya basa na nzambe kolekata na ba musicien mokili na habité siko makambo ngona ezo kende to moni nani boende ko na biso nani frère Mike Kalambai aussi ko sala ma divorce pour ne pas citer les noms baza moi ebele divorce ah donc citer ba okena batu na tinde ba mba divorce siko yo po ozape na mutu oyo yebani pe siko tozo kende ndenge nini concernant ba comportement basala nzambe il faut to landa bango ka ko bien okopesa ideni na bana ebisi yo be scrognon so yo yebaka be scrognon so yo yebaka bango nde ba yena église oh ngara zo betela yo zo tate na lobi be scro passer la combo nga pe bakobenga nga pasteur neti lelo tokobenga ngo dimanche tokobenga ngo pe mercredi koma milikolo te eloko eza boye pasteur eza koma na yebisi yo na yebisi mutu te me na lobi beskro nyonso yo yebaka bamusicien nyonso yo yebaka banganga nyonso yo yebaka bango nyonso bakoma bapasteur bazwika kombo bachange bakomi Jésus Christ soko moni kombo wana olandi me na se baza na bango bapasteur soko moni tala na yebisi yo tokosala émission moko napesa yo soko lingo koma passer na tangela yo seti sujet ya pasteur soki yo lingo koma pasteur ba comment bien nzambe mutachara mutu tenza sodozat nani abenga e babengela mutu wapi to yili kolo fungwami ezaka lamuka beti bino mekato nzamba benginga nzamba bengeliwa abengeliwa ba escrognons oyo yo yebaka na oyo yebite bango wana bakoma ba pasteur bango wana mutu bazo tourner ba film nyonso zo mono bango mutu bazo sala ba divorce nyonso zo mono bango mutu bazo sala ba mabebele mais ba vrai pasteur mususu bazali o ba na ba église mona 4 personnes 5 personnes ba o nyonso ba tondi na ba église ebele mais sauf mutu na ngaka onezini po moni apota ka bango fort na bi sauf mutu na ngana nani onezini na donc soko ça examen d'état ba bi cité fruit longola lilala longola nana soko komi yango lisusu ba ko tio faute donc na bi sofie na ba passer mususu to yebite ba na ba 3 personnes baka o nyonso ba sala ka ba fulu tika ce qu'on dit dernièrement de konanga Judith no basa doti nga vidéo mo motomoni pasteur asili si côté ya na sima côté ya komi na tango ya kocha mabonza acheki tunga wana bandi ko benga bato ba 10 000 francs boya soko cheka 10 000 francs apambuli na loboko ya droite 5 000 francs abi a te yo mérité le boko à droite ou mérité le boko à gauche. Ce qu'à partir de 2 000 francs qui tati na servi bon bino bo mérité le boko te boya bo chaka bo songa na bino. Autant na yebisa ko soko bengi muta fizolo fatali yango ko yebisa bino identité. Atali ka bo ayo no pasero amen. Alamete. Donc pasero wana moni abengi mutu ache mbongo koto ya pesi le boko à gauche. Ada maître ada men ada passer tayi uluka là. Donc à la commerçant et puis tout mutu alukuta na ndenga danser ayili mbongo po makambo nzambe basengela mbongo te ba separate o ya sali bo asa bon nazo kama ba congolais bolali boendeni mpasera zo la sabino pena ke yaza commerçant plus donc yekutu makambo nzambe tali eta yende ko panga bino vous comprenez asengi mabonza koto 1000 apesi loboko et puis suna yesa bana nyonso ya Congo bondi makate batu ya bongo ache loboko baza ba musicien baza basala nzambe analyser baza nzambe bongo azala te baza ba loin de l'éternel mosala nzambe te aza musicien azwi kombo ya Jésus abakisi likolo bino bozolanda me aza musicien bondi makate bacha bino loboko yango bakino ona ba congolais bokoma faible boende mutu azokosa bino bozotala ye boye bozondima te soki basala nini tala na yebisa yo soko ke na catholique omona pena Jésus mingi bacha yete bacha Maria yebi na bacha po ba yebaka mutu mayele moko akoya analyser ko dévoyer kombo ya Jésus ezaka kombo na yete soko Jésus kombo ezala nani kombo ezala Emmanuel tala na Bible tangu nani ayabisali Maria azongisi sali abi okobota mwana mobali opese kombo Emmanuel tangu ye moko Emmanuel azokola tangu azokola boye ba Jésus ezaki ba kombo ba yanki akala atali boye ba Jésus bele soki passer azako yebisa bino na Bible ayabi kombo ezerenie aramasango ye moko a récupérer kombo ya Jésus eza kombo na ete kombo na Emmanuel na église pe ba donner de Jésus eza kombo lukuta kombo na ete kombo na Emmanuel kombo na eza kombo ba yanki yango moni ba yanki yango bazaka ba janvier février avril ba tia 12 mois nde ba yanki akala
Oh. Mundela. Yo makamano zwango wapi? Bati ngana za analyser raisonner. Ngana zo ebisa autre. Ngana za muluba. Yoko na pesa eloko mo ngana za muluba. Boni na yebi ke batu basala kuanga baza batu ba Congo. Et puis tuna ba Congo na mboka ni nchekimbi. C'est dans ba recherche. Batu basala kuanga 3 personnes. Mwana, mama, tata. On comprend? Papa comme na ye mwana papa comme na ye papa comme ne tamperi yoka. Mama comme ne mama rintani. Mwana ba ngoma kinye kuna. Soko tuni ba Congo ba ko yebisa ngana za mu Congo. Donc 3 personnes ne basala kwanga père azui. Yo soko service on les a. Na kombete la yo na bitala niveau analyser dans la recherche. Recherche on a dans même ba passer na Bible bazana ngote balinga ko rechete. Merci beaucoup analyser to comme vraiment na soka émission mais question moko yo poser un grand. Nga ba benga na poto babi yo to kufela mwana oya mwasi ya mukolo awa. Olele bambongo bengi ba wera bengi ba lacoste bengi ba héritier ba kabeli yo bambongo. Mampata aussi ko kufela mama na ye ata matango kete. Kaneva ninda grand Petre na seki wera peso mongo. Oh. Ndika ba jeko ngazo ebisa. Wera pesi ngomonde. Wera pesi ngamongo na bengi wera pesi ngamongo matanga mwa. Mo benga ba to fana nanu jibe pia na kutala kanga kar. Jibe pia na papa chéri na joate. On combat yo niveau na même vibrateur petit mo ka wuti soki wap aya bimine ka petit on a pe fa wera nanu santé na ye pa ye ko kota makambo kar. Jiba pesi kari ngana mate na kuta pezana de la forêt pesi ngala ou bien na bengi te ba vieux na ndenge yo mona ka ndenge biso to mona bango te bazana ba mbongo me bakabaka te mais yo osoki matanga awa mo benga ki bato wana benga ki bango to benga te ba ko yebiso ka sava o analyser to ko kipe yo o po bengi bo o viens na confier le milieu na ko kipe yo be tete bato ba pesa nga mbongo eza pito pale Ken piana na bato aposo bakani nda o comprend ba chamo coffre fort. On comprend, bah Washington, les États-Unis, on comprend, bah Emanzaou, les grands sapeurs na Canada, Emanzaou, grand sapeur na Canada, bah JB Piana, et l'autre côté, n'a pas vu ça, Weranson, et l'autre côté, on a la nana, confier le midi, et l'autre côté, bah fait n'anga. Mais yo poké matanga mampa, t'as dit, comme na suga, matanga mampa to qui. Nakenda matanga ya batunyoso. Vous comprenez? Nakenda matanga ya batunyoso so tuninga pena vana na banda makamona taki mutu na no kumisa maison mère lokola wera so. Mokenda matanga? Nakenda te. Poni. Matanga okei tango okoma na bazo pona batu place a kovanda analyser la télé mais soko tay na matanga analyser aleki batu nyoso na vitesse kotala te pona ba musicien bazo yemba kotala te pona batu ba yemba menga na sala mo ya vitesse e kanga monde mobimba batu balo barango vitesse tilelongam na yana ngona TV wana za mot français vitesse e uta na e uta mais siko renaissance vous comprenez? Renaissance, on va tout voir moi, on va kenner nango. Nengo moni na. Merci beaucoup analyser ta comme la soka émission na biso balobi bossa na habitude à analyser chaque mercredi analysant doya na plateau ya nouvelle tendance télévision aye chaque mercredi to banda pour analyser concernant ba sujet d'actualité. Alors un dernier mot par rapport à toutes les personnes qui nous ont suivis partout dans le monde entier, il lobanya soka ko lobana batu et puis na pete batu oyo yo au tout ici mité mana bango pe rapidement pe si pe ka ba mode directement pour na des émissions aussi lisana. Nga lelo basuke za te na kufa lobi te e basinya na kufa lobi te naza nazolo bakaka pe na koloba na lobi boye justice to yebi ma mboke ne ngo bolé déjà là wana analyser la zolo basoki boko bengisa ngai bokanga ka bino apeti na bino kutu tina moko bo memanga na justice kuna te bo signaler nga na na prison na koti po bo bebisa ba carburant be essence makamutu mengana oloba ka vérité mutu wana Moïse mbi asali mabe ete loko bo me bango bakuyokana soit abala mwasi wana soit apesa mbongo ebele po mwasi wana tikali na vie ya bongo ozo comprendre pour les sauver mais tricage bo komo kende na bo komo pese to po mwana mwasi wana bakisaki mbula moko me bobosa ni botuni epe ki pasteur na mukanda na mweza wapi e mona na te donc bolanda makambo wana na ndenge ya bien et comme des makambo ya famille azwa charge ya mwana mwasi wana soki eza mwana na bino mwana na bino bato bozo sambisa mwana na bino na vie po akobota lisute babuki ye Jericho babuki ye Jericho balongoli ye babalonke kete fongola ka maramutu babuki ye Jericho balongoli ye babalonke kete et puis sous akobota fantomate après bozwa bopesa mwana mwasi ana fote tozana makambo mbula te tozana makambo ya infraction o ya sani afuta mwana mwasi ona so to monika population nyonso tozolanda so to monika bo condamner mwana mwasi wana
justice oyo mpena nga na kochange nationalité na kolongwa na nga congolais. Voilà. Epuis so eloko mosusu na oyebisa bino bato nyonso boza na église wana bokima wana ngambu nalobi bokima mpo mabeza église wana eza ya kobuka bato kaka bajeriko bokima nayebisaki bino soki ozosalela satan koyokisa soni na nsima omoni satan ndenge ayokisi bango soni epuis su na kobosaka toyebi oyo eza analyse raisonne nzambe vitesse oyo asepeli nango azwi oyo mpe asepeli nango te soki abia kokangisanga ata kobetanga naopesa limero nango ya obetinga mbangu na sisi na lungwi ozo comprendre naopesa bino kanika ninda na France nde tolobaka chamo coffre fort ozo comprendre mutu nanga Washington na États-Unis ozo comprendre Emanza ou les grands sapeurs et tous les sapeurs muta bandi kolata na âge monoposité ndenge ba sapeurs musu bazo wena na kisasa na âge 50 comme lata bilamba Emanza ou yo za bongo te les grands sapeurs na kati ya Canada wana na pesi bana nyonso ya Paris batu nyonso ba numéro na yo rapidement mazo pesa numéro na ngande to lubaka kanika ninda na pesi ya Willy Musheni 082 72 63 066 082 72 63 066 analyser mobimba soko ziango na poso betangai obenga obetinga so na poso ka merci analyser ye moko mutu wana yoki nga na zaka pona lo yaka mercredi to ça la continuité à débat na biso qui commence bien finit bien c'est la fin de cette émission s'il te plaît c'est la fin de cette émission dites merci à la grande équipe technique merci à Jordan merci à toi Gédéon, merci à la société Judith Ndomasi, merci à Paul Ventour et Vimoro Benabounes, Dada Mangi Tour d'Europe, Dada Mangi du Tour d'Europe. Pourquoi pas dire aussi un grand merci à toi, Patrick Bat, VIP, honorable pas comme les autres. Abonnez-vous sur Nouvelle Tendance Télévision. Au revoir à la prochaine. Bye. Merci beaucoup à Raison Poba. Petit raison pour Bambo Tété. Raison pour Bambo Tété. Belle grand pété. Beaucoup m'a église. Merci beaucoup.